azopesa bana na Nzambe nyoso mokili mobimba mbote na bino précisément nazana kati ya kopesa bana na Nzambe ya Canada Nzambe pambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà pour préciser bino que voilà dans quelques jours ou bien avec beaucoup de précision. Wana zo sabato Montréal, tout le monde au Canada, côté nyoso, tokozala wana, on a kosalisa, on a côté parole de Dieu, on a ko déstabiliser Kajampemba, on a ko déstabiliser ma sorcier, on a ko déstabiliser puissance satanique, il y a science occulte. Parce que yango et y a pas problème, n'a pas maladie, n'a pas complication, et belé zo tungi sabato. Et que eso sangi sabato kondima, on a ko zo vie éternelle. Et que ceux qui m'ont tourmenté dans l'esprit mauvais, à ça tourmenté na esprit no mabe ya bandoki ya bato saso culte et koki ko zangisa mutu kondima ko zangisa mutu ko zo vie éternelle to ça la puissance to ça la charisme à partir à Saint-Esprit ben la vie à sanctification pour na ko neutraliser ma parole maléfique pour na ko annuler pour na ko effacer pour na ko détruire pour na ko anéantir la puissance maléfique parole maléfique bato basala ke na maladie nkira bato basala ke na lien nyoso zolo to zolongo lango to zo effacer ngo ndenge balongola kaba écrit na tableau to fasango malade ekei restauration et salemi bato bazu via si zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula. Pourquoi maintenant? Nyos Weizana Kati. Oyo ezali GPX. Agence Moko Nakati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika la tata. Lelo na memeli bino deux promotions pour na bino ba papa na ba mama na bana CP la TV ezoye la bino na 70 livres bwana okozwa 1 mois abonnement au Félé soko lingi ozwa 9 mois wana ezoya na 155 livres wana ozwi 9 mois au Félé talandengo lingi okofute lokote wana souci longola après 9 mois ou 1 mois wana 15 livres par mois, on a 10 na 5. Ba chaîne lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, denazolo ba lelo. Papa, maman, numéro zo le ka na se, appelez-nous. Tokozala wana pour na copier so box na yo, c'est là. Rafungin nous le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin. C'est par cet adage que nous débutons cette émission. Je suis là déjà pour vous servir comme il se doit. Et merci de m'avoir accepté dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres à coucher. Et déjà, c'est votre émission qui commence. Comme je dis tantôt que chaque chose a son temps. Et bien, c'est déjà le temps de votre émission qui commence avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Merci déjà à Cédric, le réalisateur le plus intelligent, mon frère. Merci d'être là. Merci pour les images. Merci à Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Salutations déjà à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Et salutations aussi à notre cordon. Yabiso ya mwindu ya mbinga ya maele donc Timothée Mpiana Serge, salutations à vous, merci pour le travail bien fait parce que on est là, donné dans le barat toujours, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et merci à notre DT Mboui Wetu, Christian Mbouy, et big merci à notre boss, l'ingénieur Rafungino, notre papa depuis les États-Unis. Et salutations déjà à tous mes fans, vous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, en tout cas, pour la 2e fois dans cette émission, je reçois un artiste, un musicien bourré de talents, de Tolobara, Nalinga, Nanabiso, Atalaku.
animateur oyo ambini sara monde oyo sans vous flatter et chers fans parce que bino bozara mingi soto olobela makamo beti mansenga koma mutu ya non comme mutu afali te donc tolbaka news ce kezali moi je suis là pour vous donner le news et pour faire mon travail comme il se doit de totangela on a ba ina wana to selongo ba diplôme voilà je suis déjà avec Babi Tango Fort voilà mon invité de cette émission il est là bonjour Babi. Oh Betty Masseng retour avec force quoi qui toko santé pepele ndega ozomona toko ya blagité ebiga mona fali popat aozandeni ah en tout cas mon anaraka donc qui toko aspect belé boni d'abord boulot. Ouais boulot ça va boulot ça va boulot ça va tout ça boulot tout travail tout bombele ba tout ba chorégraphie il y a concert à Sigal na Paris tout bombele ba tout animation Sika na Sigal après ba fali di gaba ye mabe wenda ntuka ema me adi gabriel weli sakate nzambe yo fali di gaba weli sakate chancel mbemba papi shango di gaba weli sakate ozo fali ba totenga matenga malisusu to ele ba to suba blora Sika na la Sigal wana mais nzambe mo ebinga saka makamu na ye mais to bombiango le 2 juillet na Fikine bana poto batutu na Afrique na Gabon kota ba Girole mutunanga ya jogo mutunanga ya jogo bon eroya c'est le mukuna na Gabon tozarane na Gabon na lui de montagne wana na Angola kuna pa Pati Mamboul ba Serge Manzambe congolaise batutu bazo kita déjà pour na le 2 juillet oyaliete alela nani wana ah kasana nani oyaliete alela po le 2 juillet batu barolia ah. Merci beaucoup Alobi Oali était allé là donc maman Emilie Nzemba moi si papa tous pepele mbeto na Londres donc voilà les 2 juillet pour et belé déjà ba vacancier na ba vacancière baza déjà na kin ba outi ba partout dans le monde baza na kin ba rozala wana na Fikine pour na fêter les 2 juillet pour eza fali pour pande mtazo beta mais eza le moko babi le quoi batu ba Hollande biso partout dans le monde batu mingi ba s'inquiéter par rapport à annulation et à concert wana ya Sigal oyo fabo beta na Paris le 22 na ebité fali abanga kinde ake ko annuler yango pour bamsusu ba beta na bango concert bazo ti lelo ba annuler te eza confirmé eza ki pona nini d'abord donc ça dit ndega na auto ebsa yo pour aloba déjà sortant oui salami les 2 juillet ndeza makambo rendez-vous à les 2 juillet batu baza na souci mingi te na state batu ba auto sepela na ba Denver batu ba sepela ki na ngonje to beta na stade mo awa na Gabon équipe na biso équipe nationale na biso awa Léopard ekinde kuna pona ma match na biso to zala wana na stade wana bazonga aba ina coupe te mais fali pour pa kenda kuna na ba petit na ye toke to beti na kata stade wana ezaki dégâts tozonga awa batu ba sepeli moni ba fali pour bazaka pona Congo te et puis bangolais nde bazana na bandima te ke fali pour pa aza congolais ozo comprendre da fali pour pa aza pona batu tout en Afrique aza pona batu tout na Europe aza pona batu tout partout dans le monde les 2 juillet baya concert à Sigal et l'équipe déjà mais ils a concert moko pour zanga betango pour obi ke to ko tsama ina kisenso fali pour pa na fondation na victime et kotima ina kisenso na limite ke batu moko boye basangana ki bazaka na soit disant Angola mbapesa ki mbongo pa kende kuna akende
kotia bamai wana oyiba mama oyo ya kisenso wana bilelo nde baosepela mai ezala te mwana mosusu namona pompe mai ezobima te mwana mosusu namona pompe mai ezobima te tu vois mais Fally Ipupa asali yango ake atie mai oyibi combien de bamama na bakoko oyo bazosambela mpona Fally Ipupa azalaka bien na vie tolingai tobeta concert la Cigale mbongo ndambo elingai obima wana Fally Ipupa alinga azwa mbongo tokende kosunga bato koto mosusu parce que teutaki déjà car na kini te na Goma koto bitumba ezalaka toyaki na Goma na bastade ya Goma wana tobetaki wana na Lumumba tokenda isu toke tobeti lisusu na Kigali Fally Ipupa azozwa baambulance azokepesa kuna azozwa badon azokepesa bakisi fondation effectivement ya Fally Ipupa ezokepesa bakisi na bopito ozo comprendre na ndimi te ke bajomo basanganaki po bapesa mbongo akepesa asunga bato na Goma kuna mama na bando sofe kuna mais abangaki pourquoi kobeta concert wana ya Cigale moi masolo ya concert wana Soton les deux to Soton ba fan fo bayeba non le pourquoi yo tolingai to beta concert wana po ndambu tozwa tokende ko aider bande on a biso bazo souffrir soit disant parce que concert ebeta asu na aéroport ebeta asu te po ebeta asu te po soit disant que biso na ba congolais bazo so maman biso bazo kemba maman biso bazo souffrir maman biso bana ba kisensu kuna yana batebele bana ba aéroport na ba mère mo pena ba kisensu mais ce que Fally Ipupa zui mbongo na ye akina kisensu ake chamai ozo comprendre akotsa ba pompi kuna yebsanga ma maman na ya bato o tozo ba ke ba bi concert beta te to yarate tu vois oui puis que nzambe ya ba maman parce que moi ne to raboy autant moi na vie autant moi na mokili mais to ba nga maman nga cha nga na mabondeli parce que maman na cha na mabondeli a batela yo ozana mboka mo musika ya so ba mwana nga faza la bien nzambe pesa mwana nga misala nzambe pesa mwana nga boy nzambe wana azo sunga yo siko Fally Ipupa ye mutu o asengela yo mapamboli po ya ake ko sunga ba famille na yo wana ozo comprendre na ebite so na rolo basuni na ebite na robakisa mais on a lobi moi muke bato ba comprendre déjà les DG to na besoin na concert ba chorégraphie otobomba ito bina kuna ba krifa ito boka kuna ndeti miko na lobe loro mo boy no sengela Fally Ipupa merci pa nzambe tata nzambi talaka lelo yo nenga yo komisa Fally na mondo yo ndenge akoma roi ya musique Fally dikape vandela bango na sese après na qu'est-ce qu'on ngolu ko betana Fally Ipupa foza na ngolu nzamba pesa ngolu ya ko vanda pembeni no nzambe nzamba pesa ngolu ya ko vanda pembeni ya roi dikape yo vandela bango na sese betima se ngwatelemeli bango na zeze en tout cas on to fan de la bango na se so biloko yo ngai et puis le DG wana ngana uta ba koto ba lemba wana bakote na biso na yebit ngande tembete na lemba wana siko ba foire wana ngana beti musique kuna ya succès Sidonima Tolin avanda kana mozole liboso sima asima mikombe le demo mikombe wewa aimenye lokasuke sorodiongo mwana ndoka loka kabolumbuka sasa ndumbate sorodiongo mwana osoko mwana na lungu wana na Yesu no papa ena sashe na beta mibale na beta misatwe papa ena chasse panzango panza j'ignore mukaso allié c'est roi babiju bo face allié série wana déjà sikoyo lelo ba monara tango fort na bango wana akoma obeta na roi ya musique ya Afrique ozo comprendre donc ça dit bana sengo ton ba otalanga bazomona atango wana zoleka bazoka go tanga zo vivre kitoko peme na Fally Ipupa azalaki moko na biso awa abeta ki musique parce que ton ngana beti musique na tiki mbala moko palin na selembao kota ba gampo te vena Weston côté ya ba vient ngai ba Serge Manzambi
Patu kiama pati mambulu kiama za lemba kuna wana bata yangola siko viens nga Kalibo stable Sizi Kobi pati Samanton ozo kama ba Martes Masinda elamba mfumu naki kuna lemba kuna lelo ba sepelaka bazomona nga ma mesure évoluer qui toko nazo bini ça va toujours na ba fête comme ça on peut orgueilleter hein pour lelo babi tango fort oui on n'en disconvient pas aux rouler carrosse aux fans dans la belle maison aux a permis na fali pour ba voyage pamba aux kendo aux tikalate vu musala aux sala et pas ya fali poupa et comme ça on peut orgueilleter te pas na biso na patron na biso azamu ta ba orgueilleter so azaki orgueil lelo a nga reconnaître grand prêtre Kofelo Midete. Donc ça dit moni betindo ya minga boy mukolo eza o ya mbafali pupa. To sala tuyo ya mbafali pupa na kotsa dossier wana epa ya ba ya Edi Badiata. Na pesi bambote belé voilà nana boduga na kotsa dossier pa Chibachi Bambalo baza na Paris déjà. Na kotsa dossier pa Patrick Ngubi Mangasa déjà na Paris. Na kotsa dossier pa Bobo Kakese. Wana ko na tangelo sentir à papa. Baza déjà à Paris. Fallait tous en avoir un concert à Sigalwana. Donc, na pesi ba vient na tout bambote. Moi ba baza bato baza na papa. Papa soro yambe une émission. Attend toujours mon pao mon konzi le quada aguada. Respect na mon pao alo barango. Et pas ebsanga lo mwabi yo mukolo finga gampote da kumuda. Et sika na awa ekozala te. Donc que c'est nini patron ko ebso bon. Bon que c'est belle ba génération lelo. Au monde avena ko leader mo boy. Tellement avant na kata chambre alula afali pupa. Akomo kata mande fulo afali pupa. Akomo luka alu sa polémique mo pona afali pupa. So il fallait pour abimise loko essayer de succès. Ya lalité akomo ndesi mutali boma. Oso komba. Bango nde mbatina ba mission na bango ka na TV finga mo pao. Aloba na ekutu ya zanani. Les gens à TV finga boy papa chéri. Yo finga papa chéri. Ah, m'tapé ça goût. On comprend? Biso ma morgueil pas na biso zaraté. Toi on a patron na biso fali pour pas. Na tchela ba photo mom comme sur na WhatsApp. Tozo kende Côte d'Ivoire. To vandi boy na presse to vandi na ye. À chaque fois to zarane m'sou na aéroport. Ah, bagage bon là pas. Je n'ai memeli ah merci. Grand pote le roi fallait pour pas. Beaucoup mina mboka mo le roi douala ba désert. Basi ba tondi. Tara ba maman za na valeur mais ba boy kolala. Mi bali ba telemi. Bazolinga fali pour pas. Ba mona fali pour pas nenga kiti. Fali pour tanga zo kota na ka bango bazo ganga la désert. Sikoyo prêtre wana apesio sac nae d'abord na ki yaya nan d'abord apesio sac o memele temps ozong sele abino bla merci ozumo wa conseil apesa rabiso était rabiso papa malam et on te bien que papa bolingo si en tout cas c'est bien répondu était rabino pour boza la pekarana humilité le roi yemo fali poupa donc jour kara to reçoit occasion ana et au sabiso bientôt ça la permission na yemo ko fali poupa ba ceinture tout a fali poupa ba vie wana nyonso wana pe so ba mbote déjà donc tala et ça la sengo fort tara Congo promo aux news de kin avec Betima Sengu pe so ba mbote belé et pas Cyprien Nzolo. Ça la bien makasi mais essaye le romoko na kati donc bah appel masqué on comprend appel masqué azali Rindo Mbasi appel masqué bazawana en tout cas mais essaye le romoko babi tango fort autoloba tout à l'heure là tellement olbito les cas concert ya Sigal wana à Paris mais eza na question moko oyo bande ko mususu ya ba orchestre mingi ba meka ko soulever point wana que bo bande ko seka ba voyage na bango que kuna elo roté zalaka ba livre mais ba y au sentir que ça va par rapport kutu bino to bonga bokende ko beta place wana mais bo raté ango na comprendre grand garçon voilà non va na tango bo mikolo ba be nga maréchal a telemi a sukoli a tigila damage na palais a che carburant
abimi aye aye na télé avant na télé pas beta masolo bato. Et puis la groupe na biso d'abord to finga raté parce que mission to sala au papa au talent. Ça dit toi papa au talent kando lobaki kande po kando tikali ka place au vandaki wana. Parce que biso to dans monte groupe na biso est victime baloba question d'organisation. C'est une question d'organisation. Donc tout ça bien organisé. Ce qui au sali mabe au fini papa chéri qui tu on va na beti wana yango ka katika la wana et le mouvement là ça dit na limite ka biso to robeta masola bato lelo soki bato baso sa ba obeta musique na bango bien et ça le kumu ya mboka parce que tant biso to na obeta na bango ba stade ngonje wana ngana na obeta na mboka mona na Sao Ringo na Ngola pas général Santos Bikoko obi ka Bill Clinton na sepela ki animation so kende to so tombola lokumu wana ya batala ko ngana za kuna nazo beta kuna boye kuna ba Jacob de Varier ba beta ko ngana kena beti kuna to beta ba dundo Bill Clinton azayaka na Kongo ngana wa kuna ao sepela to beti na lukapa azayina na Kongo azo sepela yebsanga siko na auto za na fize mpe pasika fize auto bima siko baba chéri akutana ngabi atango natali ba video nazolela na ite ko banga te ko ya monike biso to na pom na batute. En tout cas c'est bien. Mais on le bani tango fort babi yo za na ligne à Bill Clinton. Ebana batari mongo mongo basadi sakafo ya yo koko masale ya amakiri mabani be ya ko pesa mbongo ngaza atalaku tala umone bakange uzaya ngeba kuzaisa mambo tango fore wo ale fale digaba ye mabe wena ntuka uzo kompana me diga priya weli sakatenza mbe moni pasi nga naza na ligne wana ya ba vieux ba Robert et Kokota mais Bill Clinton pe c'est bon parce que baxela biso na danse pour faire notre tout ka luja zaiki ayine normal la télé manega abo ne ma télé mine mais Bill Clinton aye ayina makambo yo okomana jomo boye amobo mais asala makambo batalaku et pas au bien bien ya omoni Bill Clinton azong c'est la ki ba fleur wana na pekisa ki ende makamati ko kota ba sabu zoba ya bana mike atika ozo ba je wana ozo ba caleçon to ba ni ba bloka ma bo sar boro da likola ba suki lota atiko sa bongo ala ta bana ba bloka wana te ale ba pecho na tonga olongola moko pa na ye o ka afingi ye po ye ba ko mabena manzele kuma na mo ba chéri ba ni ba ye ba longole ba ko ba chéri ba section song mo ye ba longole o brassard ba longole yo yango siko moni ta place siko ba mo longole ba beso mutu musu seke yozo ko kasute ale tanga o longola su wana akeso apese su pas chomi atala ko ya Robinho tanga apese su kunale o ka su o ambesu baba mo ba chéri ko mena mo ba longole yango ale tanga ya ba jola na lekile na TV na boye siko ozo mo apese que impolitesse ezoya wana ayebisa ki atiko salango moni ya koma déjà responsable ya munene donc abala azana mère na biso Nathalie et ça la bien te ba petit wa mokola omona jomo ba aller ba dendo na balabala abando finga mutolo Bill Clinton c'est pas bien ba biso pe totala et ça bien te ozo comprendre eza bien te pour ça bien net ba biso déjà tonga na zo boira ba série wana ba sidoni matole Bill Clinton azaki déjà en caisse serveur na JDT ça on te peut-être pour la jalousie ben azua na wala tbaninga yo zo ngo na nte Bill Clinton azaki na wala tsangande nini ngana obeta pas dakumuda ya beta pas JDT na marquer pour le mari eza JDT ye président ne ba tia papa chéri ya beta na marquer nga beta pas dakumuda nga binisa na fête na binisa na ba yazo binisa batu pa JDT molopé vient na ngai na pese mbote pas pour le boga yeb sanga siko ala tsangande ya ndo beta pa mutu nga pe na betaka et pas venir sur dakumuda grand pote yebika ya bundisa ba wenge donc déjà
ngape na mutu funa la tsaba ba brasa de mikolo yo te na ngo kota te po moni ngamona pexai gampo te spawn parce que ngana kota su bablo wana simbate do bato basenga ngango ba senga ba senga gyon aba senga nga ba nani animateur ni orchestre ni animateur ba ka lelo ba bini so ba senga nga tango yo be la tsanga po sa ra polémique nga vite te faut banga bambiaka faut respecter mikolo carrière moto sala o ebilobité bato bafinga fali pupa lelo ba koma oluka ba ya mouvement ozomona siko fota nan yo vanda yi bondima ite ke fali pupa osala makambo azo sala wana OK grand visionnaire grand pote na nenga esprit avanda boy pa makambo vanda afungole bato nyoso banzela o yaza mona bandale asala album esimbi ngape mona ngenge nalala te bato na ngenge ba motindika yo so mona falite o mona falite ozo na yolo so ba motinda sunu yo kutumdo ye ma vena ya yo betelema ozo mona abuka maman nzela meneur déjà on a bien que meneur déjà buka nzela bato tout ba commencer album surtout pour ça album bo reconnaître ata ye bo ba président na biso. On va bien que le président pour y mettre mais voilà. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup, Babi Tango Fort. Tozo Kobara, toujours dans ma salon Nabiso. Champion Kaembe, Noko ya Bana Nakata Kenya. De gros bisous à toi. Donc, petite sœur, allez là fort. Voilà, Betty Massengou, bien sûr que oui. Et salutations aussi à Merlin. Moi, c'est qui toro maman na Serline. Non, c'est la rarea et ça, on a bien Merlin. Moi, c'est qui toro maman na Serline. Moi, c'est il y a Serge et Blaise Kava Igwe Nakata Kenya. Wana. Sans oublier Barcelone, moninga ya champion Kaembe na kati ya Kenya na pesibino bambote belé. Voilà, nous continuons toujours notre émission avec Tango Fort Babi. Autour belo moko Tango Fort po bino bolinga mingi moi polémique mais bien que polémique et ça rappelle bien la monte na biso la musique et ça la rappelle moi bien et le moko ça. Oh, tant balobara mingi fali poupa bato mingi balobara faire rigola tant baloba faire rigola mingi baloba fali poupa et kenara moi j'ai kenara moi dd wana ba ff wana mi bale et loko utoloba siko ya makaba ba album L'album est Kitty Mikolo moi belé fait rigola Kitty si qu'est-ce que j'avais dit déjà sur le marché des disques Weranson c'est toujours de la semaine Ezali disait Lacoste à Kitty si déjà le fait de Vora fallait pour paper déjà bon et loko oyo ezanango déjà binisa na ebité attends que grand animateur au tala yo mo na déjà terrain ondene et le mot tout à l'heure awa Bama solo bobeta wana ezara ba bandal ndeto wana bandal na Facebook to baloba ngo surtout ki na mboka loka to ki na mboka moka ta Côte d'Ivoire pa ba imaka mona ta ba ibiteke o solo makamolo ina nani oyo ba ibi ngo te makamona salama surtout ki na Angola ngana ibi mona Angola na ke na fali pour patron nga na ke na fali pour ta ba si Angola nga kenda lukapa na kenda dundo na kenda saoringo ozo comprendre na kenda banjanzi wana na kendango na ye mais nangola kuna na ko ba ma baloba ngote ko ye tena ye ngote ba ngole ko ba yebi ku to ke fali pour ba américain siko yuko to lo bateka ba ko lo bata ye az américain na arkeli c'est que ye mutazo compter ba arkeli parce que ye azo ça ozo comprendre ko makama to lo bango awa ba Congo banini ba jomo bandal na ba jomo ngengere basangana po bayuka batombola bato na bango jomo ya yolo jomo ya wapi ozo comprendre ba osaba makambo bon mais na minute oyo tozonga na question de toloba wana ngala la concentrer tout travail ton album to sala awa na studio na biso ya victime donc merci na papa na biso fali poupa parce que tala ba idée na ye Tokos studio na biso comme studio Tokos asali studio na ye moko ya enregistrement delo ba moarabu bazana ba DJ Marula bazo ya sa bulokuna eloko oyo yango esami kuna na kati ozo comprendre makambo et puis ba otonga déjà ba ça to ça susu Tokos TV et puis na radio Tokos ozo mona makambo muto sala
Donc ça dit tout betaka musique ma makele et notre ba polémique on est ça ngande ba mona ba polémique on ça rien parce que ba makambo yo musique nem de tomboli fallait pour pas musique pas ça là bien aya rappel na TVT dimanche mon boye aya raté en finga batu bani yeuta lo ba rapport a finga moto fo ba cha là boye pena na kuzo nini tombola ngai ko tombola ngai biscuit on des années doka pechola la katela nga biscuit prince tena lelande publicité wana katela nga tombola nga bo pakoli la so pakoli ala ya fente ata lobinete achoka bo moni robinote omoni robino mundi bunenga tombwami poza respect ayo azelo na papa tanga yo ki atali abi kitokos poza taliga bo achebo chena kataka na ye robino mundi chana no boye chana no papa abi bengi sepe kuna na fali pupa pour comprendre niveau cheka tokos robino mbala mo robino aleki bato nyonso mamo siko mais wa aleki bango parce que na minute ya so beta so ba chef ngantete ba eloko oyo ba chana no boye yeyo ba chongo yango ba chat yango te par yango donc ele o suezate viens na guadat o katena a bo ba krina chochucho aguada viens na guada à part papa chéri susu parce que belé bato ba tombo la musique na biso na niveau international quoi. Qu'est-ce que j'avais dit qui peut c'est toujours de la semaine té ndé naza boye fona yoka fena de la forêt fona sombango na chango na car na yoka na ba massa pe ba kuna ba travailler nini déjà courage parce que vient de la forêt ko sa musique à ma bête donc ada vieux adambia ka former bon et belé donc funa somba disque nae na ochango na yokango na yoka massa ba travailler kuna so ba salinde nini ba liboka na mo li fait joli fait ça ebsinga liboka ye vient nga Debra Monongi chef coutumier Grenoble alingage trop liboka na yoka ba liboka après wana bon faut aller après les DG les 7 albums ebima les 7 albums à world ya patron ebimi les DG to petit concert les alara qu'est-ce que j'avais dit faire rigola OK on déjà non dans 8 ans na auto travail toi na temps pena ba boulot to ça ba boulot to ke malé mbet ne na ndimi na soma na ya so de la forêt yo sali au passe dans mon tema na soma de la forêt na soma na vient de la forêt igwe parce que y a format bien mon ba tout ba bimi pa na est-ce que ba to ba na ko photo yo kana maître yenem da chapiteau ya da likolo makamnya surtout so bano tout ba bimi pa na ba yemo côté ba se belé ba seul album lobi pe na yo ka déplique le bano kuna pe na yo ka nan o alongwe wana mutu nga zo zena tade. Voilà, ok, ma question n'en a trop, mais comprenez, chers fans, c'est comme ça la musique, hein. Donc comprendre déjà bien tout ce que l'autre rende obi oyoka yoka bango, voilà, et ça la bien. Mais pour les fans de monde entier, n'a évité à part concert à les DJE. Fallait pour pas ça sur un programme nini et puis au promettre ba fan non nini na katia ya disque na bino ezobima déjà ya fallait pour pas na ebi que o intervenir actualité munene nde ngwana ozali kama na kosote betima sengo yo za na succès pour ça boulot bien et puis ndoto so no ka bena senti que o ça boulot bena o da pe bien encadré tout ça album mes yeux ali kama déjà ba doit banda ko benga parce que tout ça là déjà tout ça là tout là muka tout ça là batbaka saté le rôle papa na so fali pour pasali wall doana a travailler ba soukra banzembo za na kati ba yoka ba générique qui tourne na kati plus 243 81 14 66 7 8 9 plus 243 81 14 66 7 8 9 bata Grenoble balogi l'été chama gema. Maintenant Paris,
Baluki déjà fait dans Louison Zola, Azarana, le combat de Aigle de Paris. Baluki va venir Weston, Sisi Kobi, Baluki va Chikito Bango, Georges Dioma, Ozomban. Après, on a fait dans Junior Mukaso, Bazana, Mona Mokonzi, na Toronto, Baluki Lingakuna, Babetika Sylvie Mayo, Toyo Jules Manda, Toba Benga numéro 1, déjà il est bien. Bajogo Baluki Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Nzambe mamba bale baluki et ça la fait bien na Blaise Mbemba na peso mbotato Chouchou Eradi serna ana lubolo ko na nenga ba Belgique wana ba Jean Baptiste Ngini ba buya mayola prêtre baluka bango tout ça boulot bat ba sepela bat ba benga pena tonton Lig Makanaki na bosani ote tout ça boulot bat ba benga boulot et ça ma bien et ça ma kitoko yona zo psa na crimo boy na zo yembe la fali poupa azo batata nzambe talaka lelo nongo comme ça fali na monde ndinga komi roi ya musique parce que mutu to alinga bamba roi libanga ozo comprendre après na bi merci nzambe po pesa ngolo obeta peme na fali inspiration nga beti masengo be trop cher père atiki yo oche ba carburant na yo oyo olandanga ti parce na otala match bandal na Facebook et ça linga bien Tokos. En tout cas merci beaucoup inspiration ana osombi cri non nga ba cri nanga yebi ndezarat na sala nga boya naturellement na sala ba cri nanga boya kande to sola bona osa cri da so ba cri nanga tuna binisa bato na oloba na oloba parler du gabe bobengo eso nozo boya koyamba mon téléphone sonne nga mona zong sur réponse. Fallait dire que bengo et son nozo boya koyamba. Oui bit. Mon téléphone sonne, mon téléphone sonne jamais. On s'en va, nga bi fali ba benga yo et sonner mon boya koyamba. On a ba repesson. Papa le dit que mon téléphone sonne jamais. J'ai pas vu ton appel. Non le ba boy. Na bi fali dire que ba ye mabe wena tuka. Ema me adiga bria weli sagate taninga na kena nae na otombola kaka fali dikapa alo barate batu ba finge batu bazolo batro ya zolo bate biso be ba neto ya lo baboye alinga rate poza nenge diga sa mama kolisa e ba impoli bazo mana ba kesa batu ebele bazo bateke lobi tango vra so na yo koma lo moko za pa na biso longwaki akoma finga les leçons on a comment là pas Mozizo na salon na pesi disait Luamba Mbotato Mozizo azene bena mouvement animateur aïe na mouvement Kabuya Kabuya Fulutoto malade bon wana ni wana olobela animateur ni no wana animateur ni soton to le ganabiso bat baka sa te ko poto za so indeni biso to tigala pet mais ma passeport on retourne dans moi j'ai des familles en Europe l'été chamazo l'été chamagema zawana Patrick Mbida magema grand pote Debra Dadi Mumbata ya dada ozo comprendre ma famille bazawana randi on attend été Maylor donc mani maboti basé belé et dit ma beka vient nga tombora pas ma famille donc ça dit basé belé tous à rapprocher tous la ramarambe ya malembe ce que yé egoya sort ya bateau bazo longwa mbang ba ça ba mouvement ba mo la pa Mozizo atiki poto mais on ya la pa Mozizo dans salon voilà donc faut été à biso moropé oyo azaki boy de la komi boy maman ça rachite vous comprenez donc bato ba le DG bana poto bokita venanga Louison Zola leto solaki Chikito Bango to kita le DG pour yango des événements on dirait patron namso fali pour moi beta musique na kin sur événement oui pour ani parce que akomi roi ya nenga ndole ozo comprendre to beta ina char club il événement to beta le DG bana nyoso to mama boya na bana na nenga kin siko na nenga ngola ba Karine ma fille la patronne
la pétrolière. Karine Pombo, la pétrolière. Donc, il y a ce qu'on a dit en Angola, donc ça dit, Batubaya est belé, Batubaya est belé, boya na bana, beti, zoa na bana, yara na bana, les DJE, bisote mena foi, fiki. Pas la musique sous les DJE, vraiment. Au moins, il a fallu pour pas tant que les DJE, allez, batutu, musombo, sango, baye, les DJE, Bon, souper, bien, péga les DJE, on. Mais c'est normal. Roi à musique, à lobby les DJE. Visionnaire, batutu, habite au Kangamana, yeso Kangamina était relié à tek. Mais là, c'est une vérité. Au moins, tu as battu ce soir quand Kangamina est au moins pour na zo et ma comme comme normal. Mais à ta pose ça bête kara mais ya la vite ngala Kangamo kaka. Ngala Kangamo kaka. Mobala ba ta mère namso nana ketchup. Na sadi na pesi mère moté. Maman konzi. Donc na eu que mère ayo rappelé pas si ma compagnie que ça musique. Tout balin fallait pour pas. Na habité bana boule. Ba sepela ninga komi roi bongo. Ba sepela ninga to tombo la musique na biso. Tout bazo sepela ba zelaye adaye. Même ko la ça accident. Vous comprenez? Ko ça accident na boulevard. Na bato balela wana po comprendre que ba ko sa ba na besoin za la po batinga maye na nzoto. Ba comme vraiment lila mais Dieu kufa sikote Dieu na pesi patron mote sika liero avandi na bakampo de chiba chibambalo akoko dilaso nenga tactique de jeu donc ça dit kitoko trop bato bazela album na biso ba osepela likama ezoya eza mama na likama pour album mo ya toro ya nenga kini ya poésie za mystique les 7 basomba album les 7 wana basomba album a world ba télécharger beti et ça la bien quoi. Voilà, mais si vous pouvez combo et banikate. Bah oui, bah comment non? Bah oui, bah comment non? Parce que ça les kama. Net le bara, il y a un bombe qui se prépare en cause. Mon bombe, moi, ça va salango. Hein? Bah le bah maman, tu. Bon, c'est la raille bête la bino qu'on appelle c'est bête la bino. Parce qu'il y a ça en magito quoi. Il monte à des albums à world. Mbala moro, eloko yo, yango ana. On appelle lobby ça bah tout le monde trop. Bana. On va te okende. Succès okende kaka. Succès ok nani nga world bota nga vande la binos na rumba mama na ngai na komisa rumba loketo longola ya oteba nani fali poupata. En tout cas merci mais nalingana loba likambo te loko poto lobela ki on déjà na ba artiste mususu mais yo zongi singara na ngola lingana ngana tuna na komaki na question ana te poda na tunu ba artiste mingi tolo ya fali poupa ba lobeli mais yo zongi singara na ngo eloko wana ya mabele lycée bele balobaki que fallait pour pas ils ont manque d'inspiration tonini akezo eloko bato mabele lycée a immortaliser grand pote mabele lycée kumu ya ba mongo bino bolinga atika la kumu ba mongo tokeni likolote eloko oyo yo mo moni combien de millions de vies chaque semaine. Ikotika na compte Fally Ipupa. C'est bon wana pe famille mabelis ba bénéficier non. Tango Fally Ipupa asalaki alingaki asala yango asolaki na mwasi ya mabele lisi ya kumu asolaki na yete na lingina sala boy bon izaka ye eza yete papa shira yemba ayemba yete poni bolobela papa shirete baluba bataki ngana ma baluba bataki ngana antoka makombe bamongo bataki ayemba ngoto angolo magobe bakizelele etanga makina yangote papa shira yemba yete poni ni bokena papa shirete tanga komika era Fally Ipupa batunya sotu bo sangani papa shira yemba yemo za ki on vit mais Fally Ipupa yemba ngo wana ye déjà kufi peut-être un soupona kasi bato batanga ba imam to lo bat bato ba imam to ba immortaliser a lobiso ko imba beve bina msoma dilu boka te pona nini kaka ngayo yo mune ba famille franco ba yaki wana ya gambo de franco lo bayaki te mais adaya pet azu ateki na ndenge. Et non rien. Si on est venu pour danser tout partout, combien de millions de vies.
Passons, on a des là qui ont une guerre à moi, juste et commentaire par rapport à ça, c'est bien répondu. Mais pour te remonter déjà na souka na habité disque oh ya bino awakin. L'air déjà il y a mon co-président Fali Poupe Robima World et ça déjà les 7 ans, c'est bien ça. Alors il y a bino on a invité ba fan bazo c'est la biso, comment ça va se passer? Il y a mon co Fali Poupa, il y a bino pe les sous ya groupe. Non, il y a pas trop les 7 basomba toujours préparer ce album na ndenge na biso akine parce que musique to beta on raté na ndenge mo ya to sanga ya musique mo toujours la art musique na biso kiti musique na biso kiti yango moni a présenter ta vision featuring na Arkeli boybi combien de personnes combien de fanatiques au azana bango combien de bateaux balingara Arkeli so un Congolais, un Congolais, à Sangani. Aussi, on peut musique et ça. Bah, featuring à Bongo. Ils ont tombé la musique na biso. Pas de balle, bah, la musique est qui t'attend, fallait pour ça. Musique est bien. Donc, wana est tellement makamboana. Bah, tout va se les 7. Mais, album, il y a pas tant les sous-sous. Il y a n'enga ba rumba, ou ba balingaraye, ba nzembo nyonso ba orgazi, bani modèle wa ya auto sala. Na ba générique ne boyo ka ba fringante te wana meilleur générique ya Black Dick bazila yon to sala anakin dena so no boy banzembo ba yembi déjà vena nga papi chako mama na nzembo osakana te na pesi mbota to le cashman bato ba yo ka banzemba bien ba yo ka banzemba bien na kati wana et ba yo ka ba sebe na bien parce que to tengami des fois tena ba masala nga ba animateur ba identité ba identité ba boyi kitoko ba gelor boussole ba grand pote Dubaï boulot kitoko donc boulot kitoko venant ba boulot to salana et ça ma kitoko ba Paolo et les gars kitoko donc to sangani pena force ya blague té to na 3 génériques wana to c'est papa so ayeboé to no continuer boulot ba to ba benga ndeka na otolo bana tango fort grand garçon bot bo sepela bo yo kanzela na lo bana 081 14 66 789 plus 243 Willy Moucheni 81 14 66 789 Zamba salama to inabiso loko la kaka mayebo Zamba debout nous sommes déjà à la fin maye allez sikito bangwe mayebo lelelele arichikanga lie styliste arichikanga masananga dan Nevens Pablito 7 Wamanakio na bosani yote to na Facebook donc ça dit voilà toi na Facebook staff moi bien maman nanga minda Gisela namoni Leila namoni Jolie namoni Maria donc kitokos toza awa na Facebook ba yamba ingawa tota ba match ndega ezalaka bato ba album tango fort na bino yo mikolo comme Maréchal non appesion général na commission yo na tango fort nde ya ki mesiko na comme Maréchal animation comme Maréchal ba kombo yo animation oyo po na to bana ba mbazo ya bana ngai tango let's up so brasa ko nde ya bile collègue no ya bile asala ngana vite ya bile na pekisaki makambo wana tiko sala bongo et ça la bien te bana bazo manquer atika na asira yoki conseil nanga ya suka mso za shomi voilà donc tikelo micro hein pour ba to ba sentir sur ce rwana ya album oyo Fali Poupa de Jeso Bima ya World et puis na oya biso ya bakino donc voilà hein, place au penza on s'est déchaîné à fond on la kisi de quoi on a capable ngala olinga na des annoncer na pour tikelo micro voilà merci beaucoup chers fans nous sommes déjà à la fin plaisir ndeko na Sarah la merveille la patronne, na ça la plaisir na Patrick Moulele, grand garçon, na ça la plaisir na Yemo Junior Mukasu, Mona Mokonzi, na ça la plaisir na Anna Luboloko, Tontolik Makanaki, na ça la plaisir le Sousou, na Yemo Robuya Mayo, la grand prêtre, Ndeko Jean-Baptiste Ngendo. Voilà.
Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à ces sujets. Merci déjà de nous avoir suivis. Merci Nabafantou, Bolingara Betty Masengu avec moi, Betty Masengu. Bolingara News de Kin avec moi, Betty Masengu. Actualité en Rwanda, Mounene, le DJE, Fali Poupazo, Beta, concert, ya Mounene na Kin Awa, na foire internationale de Kinshasa, Fikin, Boyara Yara, trop même Milin Zemba, Drobeta, moi tout pour na que Oza déjà na Kin Awa. Sans oublier Anita Kabamba Queen, pour Yozoya Pena Kinawa, Tozana au moins trop na Kin. Donc, Anita Kabamba Queen, moi, ce qui toque, on a à London, bientôt déjà na Kin Awa, c'est bon. Balobi, agent César Ramoko, GPX avec les boss Gaston Chienda, au Tebilo qu'on a okuná à Londres et comme na Kin Awa. Voilà, merci beaucoup. Champion KMB, Nokwa Bana na Kenya, wana, Merlin, moi, ce qui toque na Kenya, gros bisous. Barcelone, Moninga champion KMB na kata Kenya, balobi, leader Kava leader, merci beaucoup Blaise, merci déjà à l'équipe technique, merci na Cédric Bakamana pour les images, ma maman chérie. Mamadou Abier de l'ex-patron, Betty Masengoyeyo, Arden Wabi, patron, Betty Masengoyeyo, na bossanité PDG Richard Majeko, yé azota la biso partout dans le monde, yak tambola partout. Et puis, on a passé sous Papi Tamba, les gagnants du fait. Voilà. Merci, Nanti, le micro, on continue, bango, hein. Merci, na maman chérie, maman Kati Bakissa. Merci, na mon grand frère, champion Kayemenou Rabana, tonton, hein, Barcelone, Kenya, wana. Sans oublier, notre cordon Timothée Piana Serge. Merci beaucoup, na notre DT, Mbouioué tout. Et pour couronner les tout, je remercie notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa depuis les États-Unis, Oumela. Voilà, merci beaucoup, papa Dav Moubama, les papas de Joss Davlin. Bisous à tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Babi. Nenge akoma roya musique nenge akoma leader go DiCaprio afande libangona sese o sese Zamba pesanga ngolu yakovanda pembeni ya ruwaye Zamba pesanga ngolu yakovanda pembeni na panda bangona sese Rafe Ngindo sese ale Betty Masengu sese DiCaprio namona kolokola Messi namona kolokola Cristiano papa Nyokola bangona sese Congo promo anyokoli bangona sese allez Rafe Ngindo na sese Betty Masengo na sese Tokos